congodialogue.com. 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 Vous, fidèles téléspectateurs, bienvenue encore une fois pour ce nouveau numéro de l'émission D'où l'avenir. D'où l'avenir qui reçoit pour vous un artiste musicien que nous connaissons, que vous connaissez également. Il répond au nom de Christian Schengen. Christian, bonsoir. Bonsoir, 33 Chitenge. Christian Schengen, c'est un artiste congolais, musicien congolais qui vit au Congo ou à Londres? À cheval. À cheval entre la RDC et la Grande-Bretagne. Et Christian Schengen, papa na Christian, papa na Léontina, est avec nous sur ce plateau. Et avec lui, fidèles téléspectateurs, nous allons découvrir des choses, beaucoup de choses, parce que la vie d'un artiste, et bandaka tant que mon bangomba la morote, et bandara moi musika pour et comme place au tokomi lelo. Christian Schengen, réel plaisir il y a kozalana au lelo na plateau. Merci beaucoup, Saling Apé bien, ça fait longtemps. Tout va dans le plateau. On a depuis la période. C'est ça. Et sur Kone, tu sûrement décortiquer sur le rebelle. Vraiment. Naza on a pour nous. Et puis Naza surtout pour nos téléspectateurs. D'accord, merci beaucoup. Na minute au bas na machine about talayo. On a la base, Un message. Na Pessimbote na bana Tchango en général et puis bana RDC, donc Bisso Tozali, toujours représenté valablement RDC partout dans le monde, donc on est là. Bisso Baoyo Nzambati Karabana a été. Ok, et ils ont un décommoko à Epsinga et Bisso Pebana il y a Ufuta Tozota la Christian Schengen. Hey. École primaire d'Angers. Alors, Sacré-Cœur, les petits anges. Oui, tout comme Bana ITP Baroloba. Bana collège. Ah oui. Et Christian, Bande Konyo so Balanda Bisso, sûrement ba base na ya liboso to ebeli on ngofulu. Ouais. Et on apprendre guitare. Bozalaki musika tena Olivier Chimanga. Ouais. Et azalaki vieux na vraiment un quartier. Mais natango wana il est déjà zago régné pour balobarananga que na quartier à Lokwakanza batunyo so bakoma ba guitariste. Est-ce que ezalaki pe que na quartier à Olivier Chimanga bande konyo so bakoma ba guitariste ou yo kende ko apprendre ailleurs? Non, en fait, ezalaki que tous en quartier na ba Olivier Chimanga na ba Defis Fololo na ba Darby Kabea tout ça qui moi ebelé moi ba master ebelé. Faut signaler que Darby azande ko na yo abeta en étoile de louange. Ouais. Ouais, donc tous qui moi bisognon soana et puis ngana yeb ngasko muta l'accent robeta guitare et ça Salomon ta on a pesi mbote place ça y a comme entre Chine et France à l'accent ngasko robeta guitare alors ngata l'accent ngana pe na l'accent Darby et ainsi de suite et yo ça ce que tu écoutes nasko na Olivier jour musu to robeta ngana otambola bona moni na guitare yi pa moni ngabe oh yi buzo beta ngabe na robeta to ya mani parce que maman na biso que leur âme repose en paix, que ce soit Yangaï na ya Olivier, maman Rose, maman ya Olivier et puis maman Léontine, maman Nangaï, bazaki grande sœur na petite sœur, ba yebana ki bando solo là. Et puis ça dit que relation famille, tous là toujours ensemble et puis c'était ça. Donc Olivier beta déjà ngape na romo beta to kutani et puis to mo salama orchestre na biso beta mo ba 3 personnes, 4 personnes. Mais avant ça, tu as Bill ensemble, tout ça, on a des alara, Nintendo ensemble et tout. Et vous avez appelé l'école Morona Kamango, Fatou. Naba Fatou, Fatou n'a pas si mboté, on peut n'a pas Fatou Kamango Bolivie, procureur. Non mais sérieux, voilà, non, la longue. Alors, enfance naeuse qui qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est aux merci. Et que moi na moko il y a le sambo et bozo sambela ozo beta même na église. Ouais. Et curieusement au Kimi Shekina au commet pas des imboisés. C'était comment? Qu'est-ce qui s'était passé au juste?
Te na zaina Shekina, te na zaina Rigini. En fait, mes parents n'angai babane au Sambela na Rigini et pas pasteur Barouti. Biso beto bota miwana pasteur Barouti na pesi mastananga Carlos Kalala. Kalala Barouti mbote na pesi mbote na pesi ba mastananga nyon surtout ba ebani na puis na pesi vieux nangai life l'ifoko du ciel. Donc on était une grande famille, to bane au betawana de temps en temps. Il faut signifier que mwana ya ndaku avant opengwa. Non, si ce qu'on a mwana pene ndaku. Mais apengwa. Non, pas du tout. On est allé avant otika makambona. Non. Avant otika obeta musique liturgique. Non, mais est-ce que yebi ke bandaka là biso na Rigini to bandota la télévision te mais RTVA et comme lelo. On peut changer en avis. Kala ba meche ezalaki te mais lelo pe moi on a payé moi défrisage à ceux qui. Kasi yango ndeto la vie change. Place lipenguye kopti. Place ndeko alongwe na losambo mbala moko to retrouver et pas des imbwese. Non, pas du tout. Au fait, ngana zaki nando brûlé de cette envie là et au travail. Nando yebana. Il y a une différence entre travailler na go yebana. Po ezana ba crack misusu o ba travailler même na ba studio mais ba yebana na bango te. Mais ezana ba misusu ayebi ne pe mingi te mais parce que aza mise en avant-plan et Aza célèbre. Justement, au Lobelo Moya très bien, mais il faut signaler mais tout en signalant que toute célébrité est à savoir. Justement, ce qu'on a eu, souci n'a pas eu célébrité. Parce que yebi à l'époque, yo bano benga le garçon humble. Nazaki donc nazaki on est dans une église, dans un justement. Moi malamu à l'époque. Ça dit pour ça n'a ezalaki na beta musique. Donc ce soit et memangai na malu kato na basima ba tunnel pour ça n'a ezana beta wana. Mettons to beta na église. Na église ezalaki boye kaka alléluia amen bosili si bokei. C'était pas un métier. Moi j'avais envie de faire ça comme un métier. Et puis écoute Annie que je venais de perdre mes parents. Comment kisko obligé na travailler na luka quelque part on a recoté quelque chose pour nourrir ma frère nangai en tant étant aîné de la famille. Donc j'avais pas le choix, il fallait na travailler. J'avais essayé de travailler en église avec mon vieux Jean-Pierre Mavambou azala asuna bisoté, grand frère il y a espoir Mpova. Voilà, il y a la programmation, il y a comment manipuler l'ordinateur et tout, il y a comme arrangeur. Grand frère Naïe, il y a espoir pauvre. Donc, nous avons besoin de ça comme un métier. Mais il y a une église, il y a une ici, pasteur Alobi, alléluia, amen, il y a un bongo à gazer. Et il y a un bongo. Nous avons besoin que si on a ici, moi quelque chose de mon ami, à l'éloti. Mais qu'il y ait quand même de l'espoir que ma frère Nangaï n'en foutait la bande classe, Darby Bazalaki, Cédric Bazali, François Baza, il fallait Eli prendre soin de bango. Il faut signaler aussi que Oza est né quelque part, deuxième paix quelque part. Ok, on a signalé. Ouais, donc on a si grande sœur, on a Pierrette Kabé en beauté. Alors, oui, au travail, on a des imbouessés. Donc, non, au fait, au moni, à l'époque, biso bando travailler dans un groupe, autant que batebele, autant que frère Mboutanzala te. Frère Mboutanzala, tu bandé au travailler na yé, na ba quartier kande zalara, na kutana na vie na ngai de Gaulle, yiwana azana mupanzi na biso, yene mutaka koma soliste. Yé mukolomba lebele. Donc tu vas travailler na yé via vanisa anga zobet sanga guitare, tu zobet ensemble. Et après et yo ça là que na yé koko masko na Fatima na colonel Lebea. Et après à partir de là na yokuta avec un ami Limousine Kabangi, tu yé ko créer groupe na biso comme on Virunga TGV. Alors on a quartier na Gombe na place Ngwasuma comme lelo. Dans la Katiwan, il y a des groupes qui sont place de travailler. On a avant un restaurant étrier ou avant étrier. Non, non. Il y a des Moutou après, voilà, il y a année 96. Il y a vraiment cas. Donc, il y a des Moutou, Batuango, Bazala, Souté, Tokom, Tobano, Bengo, Grand Liboulou. Master Nabiso, Blaise Bongonda, Bazé Belé, Lelo, Dadi Moula, donc voilà. Animateur, Nabiso, DJ Amaroula. Chanteur José Hendrix. Donc tout ça moi Bama c'était belé et c'est comme ça que vient Nabiso Yadjo Bonanza aya okuta biso comme groupe de travail na quartier
ayebisi biso ke na master na nga moko azouta Angleterre comme on est des Zimbabwe alinga ça la groupe. C'est comme ça que groupe na biso na virunga TGV et comme Planète Élégance. Yango na vu na biso des Zimbabwe ça le baguette za ba cofondateur ya Planète Élégance parce que aya kuta biso déjà tout bakisa mana ba master msusu c'est comme ça que tu crées la Planète Élégance. Planète Élégance bo régner na chambre 100 na Grand Hôtel. Alors te omoni ba groupe ebele zo bana bikolo ba yeba na mambu te biso de vivre pena musique ndenge ezalaka tokota maki na Grand Hôtel que son âme repose en paix vie na biso papa na biso Bob Mondabi tout va na un appartement ça non sérieusement lelo na kuta na muta ebingai OK. D'accord. Et malgré que vous avez un appartement sans, mais heure moto comment qui kokende na siège na Gombega na kati wana na Sosimat. C'est ça. Et tu travailles wana to sali maramnyo so to sa la promotion ni album et au sala que non si gopé il faut ba groupe banda voyager ndenge ba ninga pe ba voyageaka. Ouais. Dans la place nini bandeke na ba soso ba monanaki. Ndeka pimbwe. Ouais, ndeke pe na pimbwe à Longwe Kinshasa comme Angleterre. Ndeka pimbwe. Non, tant que Longwe awa. Ils allaient qui tous qui contrat na maison Comaps Music. Il y a manager et puis directeur général qui est monsieur Aimé Aziza, c'est aussi un Congolais. Parce que les Congolais mutozo biso awa. Azo groupe na biso akenda na biso kuna batu bakansa akende to kenda beta pa ba mindele ezaki ba mindele mbabengisa biso non. Ils étaient Congolais, amema biso de beta na milieu wana. Alors quand on est arrivé et là on y surtout ezalaka il faut au solo là. Il y avait un problème entre l'orchestre et les musiciens. Il n'y avait pas un dialogue. Tobandaki dialogue peut-être ezaki pas nangai. Mais comme moi j'étais le chef d'orchestre, Master Mususu, babane oya on se plaindre pas nangai. Mutuna mutaza na plainte naï. Au moins plainte ceux déjà na poto et comme à moi accentue et comme à moi ndenge Mususu. Et ça là que les musiciens bazaki vraiment d'accord parce que il y avait une cabale, il y a Batu Basangana qui pouvait panza orchestre. Alors bah côté ça les musiciens esprit parce que biso que na ba visa, il y a milai penza et puis bah nous renouveler biso. Mais comme tu as un passeport dans ma beauté, les musiciens maintenant kanisa on dirait que n'engé ba ebisa biso que non n'engé zana so besoin ga qui ne si liboya souté pour ba viser zo pe ça mal souté. Pour Siriwana et quand même on ba Ngulu, Papa Wemba, le feu Papa Wemba que son âme repose en paix. Bautay au Kangaye et tout et comment que en tout cas tout comme nettement bakeba alors tant ba ici ba musicien bon musicien tali que bon on a outil na moi galère entre guillemets tant on a ko maguna na ebina on té ce les années ni musicien yemo benana bango donc on a rôle baki orchestre vraiment et salaki et panzanaki donc voilà yo chef qui m'a écouté non on a qui mette moi maintenant na tigala na groupe yango na ndozonga yo bon no mona ba mais na visa mulai kozonga ezaki normal te mais pourquoi ko tika Planète Élégance non na tika Planète Élégance te tozala kaka à un certain moment de na mona ki on a fait makamunenge moko parce que to bande kozonga depuis Popol Mosengo clavériste même so tozala na depuis tisikoyo donc on a mona to yaka to vanda to travaillera parce que tant ba musicien ba longwa ki et affecta qui vraiment venant chanceler des Zimbabwe. C'est affecté qui est Makasi. C'est moi qui lui ai remonté le moral. Sinon, allons à Kinshasa, tout travailler dans les musiciens bazawana pour tous qui n'ont pas contrat en cours. Mais après contrat aux qui n'ont pas ils sont soupena pena bienté, mamboy etambolé pena bienté. Et c'est comme ça que tu continues à travailler dans les en Akin. Après, on a eu mon temps dans l'Aïsko et Kokaki, on a intégré quartier latin. Est-ce que vous êtes fiers et vous êtes musiciens, Lelo? Très fier. Oro s'appelle la Léontina, pas comme musicienne un jour. Ayemba déjà, assez a bandi de la carrière naïma. Pour l'instant, à une équipe nationale et à Grande-Bretagne et à gymnastique. Donc, a préféré nous à banana au travail qu'on a. Donc voilà. Et Christian, il est pas Ayemba. Cristal Azali, il est azo travail plus il y a à côté mannequinat. Donc voilà. Mais ngai souci dans ngai parce que ils en a quatre makila et où tu pas grand-père.
et qui pas na biso bana so qui pas bakoko na bango je peux pas m'interposer donc bazali bayemba déjà. D'accord. Avant to kota na ba détail mususu na linga Izali sous. oui, c'est belé. Na linga o interpréter na nzembo moko parce que bato nyonso bayebaki Christian Schengen net biso to yebaye que aza mutu ya guitare. Ouais. Et lelo boy Christian Schengen akoma mutu ya micro. Et au monde a expérience en simbara pa ya mutu yango kopia kitoko comme leader et senga kika obima na avant plan. Bon Pourquoi vous appelez leader et guitariste au tika la robeta à guitare mais il faut que les musiciens ba olegela. Non, on a déjà bandakala, c'est juste que tant on a eu besoin d'idées au sal album nangai nazali na besoin de sal album au style il y a David Guetta et tout que nazo beta moi na beti moi na sali moi nzembo na bengi pe ba musicien ba chanteur mususu ba ye ba interpréter nzembo mais il y a que ça là que ba tout on a bandeko benga ba considérer qui penza te offre na PC bango mais merci na frère nanga Justin na Mutaya na Babiandonga et tout mais nazaki vraiment on a besoin na travailler bongo mais après na yo changer idée na yo mona ke ba makamonyo stu na travailler et aussi nga ke ngamo apport nanga ezala na kati et c'est comme ça que na beta na pe guitare pour na kati album ngamne na intervenir na ba guitare na ba mamonyo surtout mais voilà c'est pour ça. D'accord. Et netiko boiso to bito yoka nzembo toko yoka nini? Siko boito yoka support na zui kaka na meki ko faire comprendre na mutu ke mobali azali support d'ailleurs on le voit moteur monde ba support moteur donc mobali aza support oyo motema ya mwasi na ye vandaka donc ce qui azate mobulo donc ils appellent nzemba bolingo ils nzemba bolingo ah atbauta na église baza moins compliqué royemba nzemba musute timidité au bat baebara mais l'église ba te ya biso bolingo ya on a bimisa encore du prochain yosko elibiso d'une femme l'église pe basala pe mariage pasteur pa te net pasteur barouti te ya rapé au monde a lobi que moi si boye pasteur Landou na pesi mbote petit frère na pasteur Landou ya yebi donc aib saro que mobile aza support moteur et à moi sine bien sûr na l'église pena ça mambo quand même na bible d'accord ouais to yokang merci merci Rumba from the Congo River. Yes, that's right. 33 Chitenge. Bonama Dia, la ministre d'État. Smalto Senga, le chef du cartel. Ah bon? Erika Balayi yo ne suis pas. Esiko yo motema stele pandaka. Olingo na yo osusu te. Ah bon? Balula badraga na bolingo na bango ekokani te na ya yo nakanisaki kolinga na ezalaki limite tala lelo yo meminga tina voila pembe balinga balova baema me bakosa nga mwana kabeko nakanisaki balinganga balovanga badorlota si bakosanga Silvodio, Silva Mubemba. Ah ouais. Boba Chulu. Beti Kabeya yebisanga na lula nani. Na yokela nani. Soki ete. Ekila na ngai. ekila ya moto Beri kapalai. yone ekila ekila ya moto Est-ce que les lamas
33 Chikini, Tobibi, Benjamin Louis. Ah bon? Patience, Barandenge, JMK. Susiamo sezala kakotana kwa libala. Susiamo sezala kababenga yebe mama. Mosali bala koluka yeli bandate. Mosali ngaka oya kota ya leze. Na popo kate bolingo ya bakwe. Nalingi bolingo ya bakwe. Kotuna ngai nini. Nalingi na ngai. Nanga kapalai. Mobali ya finanga. Tobala ni l'église. Nemi soa bana zambe. Nemi soa famille. Nemi soa ya mama Miriam Luamba. Susiamo sezala kakotanda kwa libala. Susiamo sezala kababenga yebe mama. Mosali bala koluka yeli bandate. Mosali ngaka oya kota ya leze. Na popo kate bolingo ya bakwe. Nalingi bolingo ya bakwe. Bate mwena bikwe. Apere Felika Shala. Ambasade Bote Singa. Freddy Kwanzale Jean-Pierre. Safi Ndonga de Génération. Kode Kuswele, Chacho Malaka Shodi, Ruth Kapalai. Ah bon? Disque d'or idéologie, Liv Kezaïna. Moi si ce kalingi mobalina ye botika bango bazal ensemble. Botika bango bazal ensemble. Botika bango bazal ensemble. Disque d'or idéologie, Washington Kunga, Pia Melissa Mubalama. 1, 2. Moi si soki alingi mobali na ye botika bango bazal ensemble balingana pour la vie babima suki ya pembe ana babotama bakoko pe babotama bazal ensemble moto akokabola kokende lifelo komona satana bakozika na ye na moto boboto Ondeko Esengo Bisangae. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, nous avons tous suivi la chanson du groupe en combo. Schengen Music. Schengen Music. Oh, Avantar. Oh, Mizong Sanailo, Nayomoko. Nous avons tous suivi la chanson. Et Nzemona Tolandagi. Support. Support. Tolobela Guéron déjà par rapport à Nenge au Kotisi Bolingo. Et Naesika, oh, yo, Monique, il fallait Kota. Et alors, Christian, tu continues. Tu sois une place Moko pour Nani changer le groupe. Et au Komaki, na quartier latin, il y a supporter qui est autour support. C'est qu'il y a eu un support pour comment? Non, au fait, na quartier latin, ils allaient que tant de en Angleterre, viennent à Bisso, tata ma passe à Balénioi. Mutabenga un bonjour à Ebisingano, Christian Schengen. On a besoin de tout à tout là. On a képé dans restaurant, on a Ebisinga qui non, Kofi le média en Angleterre, mais azana ba musicien té pour ba accompagner. Mais on a concert moi bêta, on a salle comme on a au Royal Festival Hall. Il a salle moi monné né bateau en Angleterre ba ebi. Alors mutorobo opportunité au bêta na salle wana parce que so bêta na salle na communauté kali déjà. Au bêta avec musicien ou sans musicien donc yo déjà au ça na kati. Et puis en plus au bêta na Kofi Olomide donc c'était voilà quelque chose de grand. J'avais accepté mais na ba non vous botinga là na ya bêti et puis c'était fait tu accompagnes qui est un concert en haut mais tant que tu as na répétition tu répéter dans le studio quand tu vends des bonnes silver. Est-ce que tu peux rappeler à téléspectateurs que groupe Oyo accompagné Raye et Zalagi groupe il y a des imbo c'est plein bien sûr bien sûr okay. Parce que ba benga sko mutu moko autant ozo GG biso ba nununu tozo yo raté or muta salagi sapote muta
Quoi? L'autre, la vie, l'autre. Les Anglais disent sapote, donc au supporter. On doit supporter pour que vous ayez contact. Voilà, c'était Tata Mapassa. Ouais. Alors, et groupe Planète Ah, Élégance. il m'avait contacté moi en tant que Christian Naki Schengen. Marajeux, Ngalinga no. Déjà, je t'ai une vérité. Ça, après, à contacter puis ma master Misusu. Jour, il y a répétition de théorie qu'on s'est retrouvé que, en tout cas, une grande partie des groupe, il y a chancelier des Imboissé. D'accord, et la suite? Et après, tant que tu vas dans la répétition quand on a studio, Laura, on a studio, moni, genre, studio Silva Audio Boye. Tu vas dire, il y avait un monsieur Silva Mobemba. Tu vas dire Boye, mais on est made in England. Tu vas dire que j'ai abino, on a besoin de bêta moi Andra Dabanin. Parce que on a une guitare pour te bando bêta. On a juste qu'on a bando bêta. On a bandi qui a abonné mon ravi. Oh vraiment des nikatana quoi. Oh non vraiment petit bogar bo bêta bien mouillé à quartier latin quoi. Et puis banda bon. N'est-ce pas blague? Mais yo, on a une difficulté à interpréter selon va dire, mais en pratique, on interprète à Ranayo. Non. Na tout n'a qui aussi interpréter au boyaki, mais kuna si quoi une interprétation, et puis juste un clin d'œil au sopani. Rien. Non, c'était même pas pour ça. À contacter Naï au côté d'un groupe 3 ans après, parce que Faïna Nassi ça va classe et tout et tout et tout. Donc on a facile à gérer. Mais on a eu caca. Mais on a facile. Mais on musicien que les bibles je suis pas facile à corrompre. Na linga solo on a des téléspectateurs. Bandeko mingi oyo tozalaka na bango na mondo yo. Tant ba komaka na niveau à poto, bazonga ba classe. Na minito c'est le azonga classe na poto. Christian Schengen azonga classe na poto. Et na bandeko mo ba na États-Unis na bo tant ba komona bango. Bozongi classe. Donc faut bon, on a dosé. Mais ça pour bien musique congolaise parce que mon idée na zongi boué, moi mukie na ekola ki ba petit nanga Android tempo, ba iya yuyu, ba le pape de l'ambiance, ba Glody, Kalonji, basé belé, bazo yekola. Pembeni nangai, lobby et ko apporter bango pe, je me suis ndé autour le ba ina avantage na sali Schengen musique, je me suis proposé Android musique, ils allaient nango pe. Alors, na olinga ko tana ba détail noté pour na minito yo, soki il faut féliciter Moutou. Na oboya féliciter yo. Na féliciter monsieur Silva. Oyo Moutou na ye et créer ba emploi. Vraiment. Teye na préféré. Moutou Naye et créer un emploi. On a préféré. Il faut signaler aux fidèles téléspectateurs que nous sommes dans un studio. C'est comme en dehors de la RDC, pour ne pas seulement dire comme en Europe. Non, donc il faut europiser RDC. Alors, tous en un studio, il y a un Congolais, un jeune Congolais, tous il a Tebasugi à Pembe Potope Sabatumisala. Non, un jeune Congolais, Azana Matos Nae, on a moni ezaneti usine. Donc, les musiciens belé auto sala na ba makelele. Ba louera ba instrument. Mais ils ont un moutou, ils ont un instrument, na matériel il y a audiovisuel, nyonso. O bokogi pe ko yaka kozwa awa, mais osali makelele na ndenge na o. Yema lo rola ko lo belangote. Tigata to lo belaye. Soto lo belaye. To lo belé nanko. Monsieur Silva, merci et Silva félicitations. Mobemba, Silva Audio, donc na ebité photo compte assuré. D'accord. Le rôle a créé un emploi. Il y a un groupe na yo lobby. Ceux qui n'ont pas de temps, ils ont pas apprendre. Na boité. Mais tant que aussi si apprendre dans quartier latin. Na ransa yo umela. Na ben ransa bon. Oye na loyenge na guitare moi ba 12 fils. Na ben ransa bon. Siko guitare on a ba 12 fils, on est kina. Ezali na oya na Léontine amto azo travail na on a parlé. Donc ça ira pour impressionner ba congolais. Non, ezali peut-être que na beta nango, mais ngana kanisa ki pour répondre à la question on a ngapena kanisa que na umela quartier latin. Mais ça là qui est bas circonstance et ça là que bon voilà je suis peu heureusement que je suis pas la seule personne ya ozala qui na umela ten orchestre voilà donc voilà. On va suivre avec les téléspectateurs. Question de temps avec Christian Schengen et son groupe Schengen Music. Il ne faut jamais confondre la vitesse et la précipitation. Et Yokani, nous l'avenir. Ah bon? Patience Barandenge. Ouais. Samantha Mayaza. Molangi ya biere na oya lotoko
makasher kasi oyelangwisa noki ezali se oya lotoko bomoi na biso ekoma lokola molangi ya lotoko opona na bino bato bozwi ebele molangi ya biara na oya lotoko biarenete kama kashe kasi oyelangwisa noki ezali se oya lotoko bomoi na biso ekoma lokola molangi ya lotoko popona na bino bato bosi ebele moto aliendunda na oyele ngombe bakotanisa tongo sokosali mobembo na pepa tomasuo kokoma na destination ingénieur abeto coach ibenge coach moto aliekwanga na oyele fufu nyonso ekota manyoko sokosali mobembo na kinga tolokalo kokoma na destination. Ce n'est qu'une question de temps. Soki vie yaki na ngombo na bato nyonso mbongo ele Yesu Masiya botamaki pete na ndako ya bibwele polikolo na se ezali ya bango kasi ya banda mingi na babola Samantha Mayaza kaka nzungu balambela fumbwa yango mpe koki kolamba misili kotala line tokona oyo balali pongi na mbeto matela bango nyonso adali ese kobakotanisa tongo Eliezer Moulamba ce n'est qu'une question d'état Coco Claudia mwana papa Sasu Sylvie Esther sédition des bazars mon aventure ngobo Lego bébé Général Dabira DRTV Amédée Ngasaki la bonne humeur Honorable Pius Mwabiloué RTGA Honorable Pius Mwabilou RTGA Emedo Aziza Beskandolo Kilo Boko Sikalo Boko Kabilo Keto Norbert Louzwa Ouyadel Boyokoe Kama Norbert Louzwa Ouyadel Boyokoe Juba Norbert Louzwa Ouyadel Boyokoe Président Nomna Lille Yannick Mbiye Rémi Ayayose Martial Maestro Richie Massaï Rachel Molifa Le Rancard Freddy Ndenge Kibambi Chitwa ambassadeur Moutamba Denis Degeso ce n'est qu'une question d'état Aya Voilà. Il ne faut jamais confondre la vitesse et la précipitation. Voilà. Connaissez, 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 connaissez les bras. Connaissez, connaissez, connaissez. Voilà. Avec deux. Yobo mani mandego moyo Yobo mani mandego Yobo mani mandego moyo Esedeli Mama yokiza mani Mandasu Mandasu mama Inebuga Yogasai Itoyo Merci beaucoup, Christian Schengen et Schengen Music. Comment on peut appeler ça comme groupe? Comme on a eu à ça groupe, ils ont Barbara Music, Kana Music, oui, Kana cool. Music. Cool. Yo peux y Christian Music. Schengen Music. Schengen Music. Ouais. Titre moro proposé biso à Epanyanya. C'est quoi au juste?
Mikolo tolobi mabele fait panyanya mabele melamai. Tout en sachant qu'ils ont un crime réseau régné Mikolo. Krinin. Et qu'on passe au nangote. Ah. Wana nini pasuka te libende to libaya. Oyo zolinge panzana. Bazo expliquer déjà que on pasuka te. Mabelende et panyanya. Ko panyanya pour ngai c'est très simple. Isa que tant on balobi tant on yemba nanze mon abi 1 in a million. Donc c'est à dire aza une parmi les millions. Donc c'est à dire nzele panyanya pour akota na kati. Si on a dit que ceux qui ont un moi likambo, ont un moi problème na mobali na yo toza moi problème na moi si na yo loba na eka na osala na bango nini na oke na bango wapi na vie na yo moi c'est ça boya yo tenante mukolo moi c'est boyo au changer ba titre ya solo effectivement yango na lobi boy ceux qui a beau jour boya nga na loba na osala na bango nini na oke na bango wapi na lingara yo mingi ko kipe bango te pona lapa na vie na nga mabele panyanya mabele melamai. Merci, c'est ce qu'on va suivre, mais sans souhaiter que Bolingo ya Christian et Panyanya. Est-ce que tu sais que je t'aime? Ah bon? Est-ce que tu sais que je t'aime? Yango kana ngana ibisao. Ah bon? Android tempo original. Ridi Pipoli compa. Mwindo Yangolo. Ah ouais. Esther Séduction de Brazza. Bébert et tout prod. Dieu merci Ngoma. Yes. Abax Moussa. Ya. Esther Bolingo no eza évangile malgré ozanga ndema papu. Yeah yeah yeah. Martial maestro. Séduction na senga mapesanga kasi oya pesinga. Elekeli yanga makanisi. Elekeli soki otiki nga na mwa kolinga nga lokola yo Silva Mobemba kolinga no na mona te na yoka pete za unique séduction honey yeah Julie Mpunga douceur love de Schengen yes, David Mukendi. 1 in a million, incomparable. My heart beat to the rhythm of your love. Your love is like a magnet. Everywhere I go, you always draw me close. So impeccable, you're the missing piece of my puzzle. I could never let you go. You too adorable, adorable, impeccable. Bakolemba nzoto pamba Bona kopekisa ngai na yo Nalingi yo ya solo 33 chitene Bibi Ananini Bakolemba bakolembe Bona kopekisa ngai na yo Mabele Panyanya Atapasi Rémi Kilola Disque d'or Tolobi ya mbaloyo Mabele Panyanya Mabele Melamai ezalaka nde bongo Bona Mabiala le ministre d'État Mira Moncolotte hey. Android tempo original Nakosala na bango nini o nakokende na bango wapi o nalingaka yo mingi o kokipela bango te nalapa na binanga Mabele Panyanya nalela na binanga yo Mabele Melama yo Esther Malazawa pona yo
nayawa mpona yo ye mpona yo. nakotikala se ya yo séduction nazawa mpona yo Trésor Baka. nayawa mpona yo ye Smart nakotikala Kuseka. se ya yo mama Olivier Tavares. mabele panyanya Mabele Banyanya. mabele melama yo Esther Nathalie Sisson. mabele panyanya Mabele Banyanya. mabele melama yi séduction mabele panyanya Smalto Senga. mabele melama yo Esther mabele panyanya Nathalie Sisson. mabele melama yi séduction Samantha Mayaza. mabele panyanya Mabele Banyanya. mabele melama yo Esther mabele panyanya Mabele Banyanya. mabele melama yi Ah bon? séduction mabele panyanya Mabele Banyanya. mabele melama yo Esther mabele panyanya Nous l'avenir. 33 Chitenge. Yes. Yes, yes. Nazana oyo bazana ngote. Mekase nazana oyo bango balingi bazala nango. Ezambe bongo. Aloba Bokosi. Christian Schengen, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que l'émission a plu à tous les téléspectateurs, particulièrement un bienvenu Kamba Apocalypse 22, Makermbel et la source intarissable du diamant, et sans oublier le boss Okito Pandanchala. Nini tokolo wana ba téléspectateurs nyonso vanto kabwana po o interpréter nzembo ya suka toroyoka Na langwe. hein Na langwe. okenda mobimba. Ya nabi soki naza koloba boye. Elobi ke nameli masanga oyo boyebi. Champagne, whisky, sirop vigno na loto kontsamba, chichampalungui la soupe na tolo zododo. Café room masangambi la marula nabi. On peut clôturer cette émission. Merci beaucoup. Un mot de la fin. Merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe de la RTGA, Benjamin Luyele, Batunyo surtout Batunanga tout ya RTGA, Fiestambu, Patou Bonioko, vous avez belé, vous avez tellement bien dans notre Karine Mokonzi, Bibi Kapinga. Il y a des bibis à la RTGA. Je salue toutes les bibis de la RTGA. Merci. Ndaya, Kapinga, toutes les bibis de la RTGA. Et puis, on a remercié yo. Merci. On a honneur au Sali Bissopo, au propulsé message, na biso kende de l'avant. On a le belo au moko. Na kuta robeta concert le 30 avril. Na kuta na mambo ya ndenge na ndenge. Mais nzamba za munene. Pour biso siko yonde na loba boye officiellement DVD na biso. DVD na ngai ebimi les albums na ngai l'inattendu ba oyo baza na besoin nango ba koki ko se procurer nango za na ba maison nyon surtout ya édition a na Kinshasa ba ko se procurer nango alors DVD et album na ngai l'inattendu ils sont déjà disponible ba mon nango d'un moment à l'autre na kutana ba mambo ebele mutema mabe za trop na zokutu nazo yango pena ya fara menza malinga makasi bopesa biso chance bana mibali o bomoni na bana basi o bomoni bazo banda peka lokwa nenga na bandaki mutema mabeza na tina te pour permettre bango pe parce que na o passer message on a nous l'avenir parce que yangonde et propulsera avenir ya musique congolaise. Merci. Ndenge coach Benge ya VA ya Léopard azo coacher biso ndenge ingénieur à Beto à Lobaka. Mais na remercier plus encore ndako oyo yambi biso balobaka ndako oyo yambara batu ezalara une maison bénie. Je remercie Sylve Audio Prod venangai Sylva Mubemba na habité makambozo sala. Il faut pas kara ozala mutu mo que pesa bato balar pour baboire rayo mais oyo sala c'est plus que me donner de l'argent. Merci beaucoup. Merci, merci à M. Sylva Moubenga. Merci à la grande équipe de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Tozan à l'inattendu. Et à DVD à Christian Schengen. CD dans nos DVD Zobimaka. Ah bon? Audio. Il y a l'inattendu. Donc,
Ils ont déjà bisika nyonso été comme en Congo ou bien na ba plateforme pétro ikokuta. Na ba plateforme ezokota semaine otozobanda, CD physique ils ont déjà na ba bisika nyonso tout. Merci à la grande équipe de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Merci à Sabin Lubo, Sabin Kitenge, merci beaucoup. Merci à Francis Siamundele, merci à Yannick Bilamou, merci à Dada Bibindaya Naleli. Et un grand merci à notre réalisateur, Monsieur Benjamin Luyele. Et un grand merci également à Pedi Pereira, qui n'est pas de nôtres ce soir, mais est toujours dans cette grande équipe de Ndo l'Avenir. À bientôt. On est voici un gars qui sont comme des billets de Tabakou, on va consommer la yé. Super. On va consommer la yé. Et on va consommer la yé. Allez, chef, 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 chef. congodialogue.com. congodialogue.com. Il faut le Francine Ngembe. congodialogue.com.